po TV eza bomo ya solo te fo na photo ke banango po otala lem so filme na TV olobi ah te mindele bango bazalaka bo te wani za filme to yokana bien eza filme kosangisa liberté d'expression ya filme na liberté d'expression ya bomo ya solo boye te po na ba filme na bango lèvre otala ya ba américain to banani maloba salité zo bima bazo lakisaka batu bazo sangisa nzoto polele bozo basute bino boza libota wani za filme kokanisa te ke yo mindele na bandaku na bango basangisaka banzoto na désordre ningo mona na filme te pono ye bango eza nde nini wana okomi sikoyo kozala na bango kokendaka epa na bango soit bosalaka na ye bofandaka quartier moko bana batangaka nini moko ntango okomi kokende komona bango ndenge bazaka na bomoi na bango ya mokolo mokolo oya ososola te toza kaka bato toza ndenge moko eza nini te eza lokola mutu alingi akoma congolais abza na bomoi lokola congolais azotala maboke sikoyo azolinga vivre ki congolais neti tomonaka na maboke onge tozaka bongo te po soki yo ke ovivre na makambo nde mpakalo yo asalaka to mama kalunga asalaka to basisi na banani basalaka yo ba Jésus de Londres otelengana na Kinshasa baocomprendre yo te eza na bandako mosusu okota te elingi oloba ke même awa eza na bandenge oyo esengeli toyeba ya kozala mais toyekola ngo malembe donc omoni ke intégration eza na ngambo mibale totali ndenge bango bazali tomemi mpe oyo biso toza na yango omoni nsima nango malembe na lakisi bino miziki na biso akotisi mpe mwa lingala akotisi mpe mwa bizaleli ndenge ezalaka ya malamu mpe tomemeli bino bosala boye te donc malembe mais po bato baya koyamba oyo komema yeba nani oyo ya bango ososola eza ndenge nini mais eza te ke olanda bilanda okoma ke yo oza mwana ya 16 ans camarade ya papa na bino neti nga boye bienvenue soki 49 ans na ye chez bino benga bienvenue comment ça va te petit master te wana benga mindele ba Belge benga ye Didier benga ye Benjamin ne ba misana na bomoi na bango mais biso entre biso tozaka na kata potoir mais tozape na bo biso na biso ya biso oyo ezosenga ke ngai lelo yo nakoki jamais kobenga Pichi Banda Pichi Banda comment ça va pi ebani nini na mukubwa pi nini VP nini comment na obakisa mo eloko wana po eza na ndenge na biso eza te ke yo po na fandi na poto 20 ans sima nango na bana benga Pichi bana pi obenga mampaka comment ça va Bertin master te comment wana siko ezali ça veut dire que omi bomi moto te omi tikali yo ya wana laksa même bana ke soko bengi mundele papa Didier amona mo 6p babenga chez bango babengaka Didier bana obengi Didier mais ayebi ke Didier onti ozobengi wana ozobengi na respect nango soko moni tonton ya congolais obengi tonton koluka te ke tonton ya congolais yo boza congolais yepe congolais bana no ba congolais bina no ba congolais po bokomi na poto boloba intégration ezosenga kete na benga Laurent comment ça va Laurent Betoko ça va Laurent ka yimasa na Laurent za masa papa na yo obenga papa Laurent bonjour tonton Laurent bonjour donc vous comprenez que intégration et assimilation te eza komi komisa soki nani tete ozui o ndenge bat bazalaka mais otikali mutu otikali yo ndenge bozalaka ya malamu ozui musupe na malamu to mabete kobenga mutu papa Didier eza mabete to ya malamu tezali kambia bobiso ya culture kuna babenga bongo bengi bongo kuna babenga bo bengi bo vous comprenez bon au revoir tokutani mbala sima